Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Ngai na linga apuchu na linga kaoti. Atanambo. Apuchu. Na linga kaoti. Mama naza na Belgique ti. Eyo leketu. Mama na bwaka olikola ki pedeti. Ozolo ba ke ngai leketu na zina elio nani. Ke mama na ngai naza kana ete na poto na mona na ete aboya ngapo non. Ngaki na poto ngamoko sa famille sans ndeko sa relation ngamoko leketu. Leketu na macha mama no miniature. Poto nyos na yaka na kota na famille na nga. Wale na posa na poster. Boza ka ba génération bo ba âge moko. Ba âge moko ya mama na onde. Yo bota leketu. Moko yo apuchu yo. Wa mukula mama na ngati. Ngati oka mabele mbo muna ka mabele. Yo kana ebisa yo 2 minutes oyo. Yebisa ba yela que information. Bazo photo ba pesa yo au poster je m'en fous. Te yo to fa yo atanga nga baba boyanga. Bongo yo fa iba nzima yo. Mama kufa na tension bima na tata na yo. Mama banga kudenda zo lela pona mwana na yo Enoch Mokonzi. Bazo lela tisiko. Ça veut dire que biso de marche aux nango. Enoch Mokonzi ndaza mwana kari oyo sundoli. Biso nzimi na kitelesi na ye. Aza mwana oyo sumbaka na komi na kino hôpital la Croix Rouge. Yo ka so ezesi ko kosa mama na miniature na kubanga yo mwasa solo yo. Parce que ba leketu na kolenga yo kina mona apucha solo ba ke mama leketu ko na miniature je m'en fous aza mama star apucha aza ayebana. Bo miniature eboma. Ye ko sala na miniature. Eboma ka. Ba to ba yeli message ya Bruxelles. Kaza na Bruxelles ba peso pe ba identité ba so ma munyo aye tiali ta sekaka. Mais ba so ka yo meki je ko ta na photo. Boma yo penande. Beta ça veut dire que so na photo akobeta oyebite. Ça ma zemi yo zemi ninga zemi matoi. Oye comment esthétique na ngai so za na tika na ngo bongo pesa. Bonga pa ya ngo fingo. Fela no bakata kango. Yo mono lukanga na rodeo yo selfie na kokaote. Na mono kele na ko mabe. Oya kolanda ngana na da biso to za na yo ta mwasi mabe yo biso to fulio nyama idiot. Yo aso sanda nyongo yo. Attention. Lala mana ko so sunga ko lala mabongo ti. Ni va ndo bona mondo nga ko ndo me bongo ti mabe ko makele ko ba yo simba nyeo no mabo parce que to zo azati. Yo ka so intimidé ba. Nga ba fonga mbango ta na kombo na yela nga periki na nga default na simba loko no ti. Ava ko fonga mbango ta na kombo na fait madame Gouche force tranquille mboka nga na vandi afia mu lefi ya zanga libu mu plat. Yela nga periki na nga puchu boza munene zanga formé. Bonga. C'est un cuvette. Yo, prière à maman Tamara Salio Makambu. Oze baby. Oye koyela yo koyeba sepela va na ba mama Congo wana. Mama Congo ça y est non Makongo, je t'apprécie beaucoup même tes analyses. Pour la question que vous avez monté à parti pris, vous avez monté à analyse, vous avez complexé au Makongo yo. Ndenge ni dossier ça na kati ya réseaux sociaux sur nyos sur parti pris to ba nyos. Loko mana puchu ba camarade de sopi yo. Yo za mutanalyse ko ma ami ya mutote. Akoza la connaissance makoza ami ya mutote. Mais makambu ya puchu leki a osali analyste oza slash. Mama ko oza lâche excusez nga. Mais je t'apprécie, mais ma yelo to mona mama ko ma yelo no ma yelete. Excusez-moi no ma yelete mama ko. Ndenge nini muta sala ba analyse. Analyse na réseaux sociaux ya mutu moko boya kizengi na réseaux sociaux o ya wanga ni mwana ya telesi mais mama ko mosa ba analyse makasi to sepelaka na yo to lingaka yo okangi munoko na yo pona ko banga ko na famille na mina mutu wana o yo po ozongi na makambo mama ko moza lâche. Tega za bilobalo. Abi olinga basepe. Baguna oza basepe. Ine mongol na yo wana. Yo ba so ba mise bazaka na choix. Na ebité. Yene na chamba mise olukani. To dai ba peke bumana yo comment. Na chamba musicien, yo zo olukani buna. Bona ba relation mote o ezaki na ya yo moko relation personnelle o esunga yo. Pour mise ala na nika yo atiki on a parce que nous ta considérer autant ça yo loroté. Au sala live. Tu sais que bien depuis o yaza mutu alobaka na ye vérité na makambo na ye. Est-ce que ça live ou bien la vidéo? Ou bien la paiement. Vous avez la paix, on va ça dans le rapport sexuel. Ça qui est quoi? Ça là on est trompé. Il faut un choix. Mais la question on a un asthme. O mais la question même da asthme, o te kiso nde, o te kisa ya nini boy. Ngem da pema, o te zo pompe kisi boy ndeni. Yemu da pema olinga to boy ndeni. Le bozana mna baso ndona ba pide anti. C'est pas. Pour depuis so amona ki vidéo, les rago je loko, ndimi te ka attraquer attention. Tata de plus côté là, ah c'est loko. Ah, vidéo. Ah, Oye bati ka vidéo.
L'autre monde, Karine a réagi, Néné n'a pas réagi. Je sais pas. Avant non, entre Néné et ses amis. Pour moi, il faut que les meilleurs amis, les amis, il y a ceux qui ont déjà infinitément besoin de Katuana. Attends, Kolomoko, oui. Mais je me suis dit, je directement peine en ligne. Dans ça, l'assemblée, ça va finir Nini à ma belle, on a fini ça, pour la Nini. Et parce que pour Annie, c'est mon ami, on a droit à côté de la camarade, on a dit qu'il va finir à être supporté. Dans ça, l'assemblée. C'est important que la famille ait des photos de ces familles. Tout comme à niveau de la souka dans la montée, mais niveau que tu penses parce que pour toi c'est pas ça mon kili non. Tu vois que ma bezali. Mais ma bé on a besoin de ton soignant qui me soigner les soignants. Maîtriser les kinyas tout. Silence est les armes le plus fort que le camarade tout il y a mon kili. Silence aux hommes là. Si j'ai na Karine, c'est une histoire d'amour. Pour j'ai na Karine on a offert en avant, ben ko sangana ko me ba meilleur ami. Ça veut dire que Néné a pu na Karine n'a pas nanga etalingati. Puis dans un atteint que l'on a mis nos petits. Ceux qui beaucoup yokana, boyokana. Ceux qui beaucoup bébé na trolinga ba bébé na mais vous allez me tout. Ceux qui comme Karine za kolobate, Néné na besoin comme Karine za te kolobate. Parce que mutu na mutu azope ça par exemple na ye, na mutu azope ça ba idée na ye, mutu azope ça mafu ya ye, ozo concerné na makambo wana. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez. Voilà, merci d'abonner à Congo Liziba TV, merci de nos partenaires au Batal Rabiso, l'émission Nabiso Ba Vérité, à Nakati à Congo Liziba TV. Merci toujours d'abonner, surtout Bayaya, Ba Maman, Ba Papa, au Batal Rabiso, au Kevin pendant la question Nabino, Botuna Kinga la question, ça fait un bail aux autres tournées. Tous les boulot parce que tous en premier matériel pour mon bébé pour comme la biso mais bokas na bilo ba maman na que bon sunga biso que ça la biso bien merci na papa Paul Fikipo sans oublier à maman Nathalie Fikipo joyeux anniversaire maman Nathalie Fikipo moni photo zo de que ya maman Nathalie Fikipo mon colonel lelo Nzamba Baxelo ya ebele sans oublier na mon vieux Kevin Kamuzuna na pêché au de bisco zali ya balé kebele ya Kevin Kamuzuna toujours chic et toujours élégant auprès du chef de l'État toujours Kevin Kamuzuna sans oublier à mon ami que j'aime beaucoup Oscar Marie tout le millionnaire en culotte sans oublier encore le boss Alain Enouana Canada l'ambassadeur Alain Enouana Canada je te salue là où tu es l'ambassadeur Alain Enouana et je suis avec elle, elle s'appelle Fivette Mayamba Mamaguchi. Ça fait un bail, hein? Ouais. Il y a un panda de ketchup. Ça va? Oui, ça va. Bonjour, t'es chic, hein, aujourd'hui? Très chic. Très chic. Je porte des combinaisons. Les combinaisons, ah, ça y va. La combinaison, bien les combinaisons. La combinaison. La combinaison. Les combinaisons. Les combinaisons aussi. Les combinaisons, oui. La combinaison, les combinaisons. Ça dépend l'air. Ça dépend l'air. Ça dépend l'air. Il faut chercher des... combinaisons. Il faut les partager là où les... Les combinaisons. Ah, ça s'appelle la combinaison. Les combinaisons. Les combinaisons. Ouais, je porte les combinaisons. Voilà, merci Fivette Mayamba Mamaguchi. Aujourd'hui, on est avec toi. Pour cela, plus de 2 ou 3 sujets. Nakati, émission Nabiso, Ba Vérité. J'espère que la caméra est à Jérémy Ndembo. C'est ça, Ndembo Yabiso, Jérémy. Ndembo, les grands caméramans. Bon, ça, il était en fitant. Il faut vendre parce que l'on de masse à la partie de maman, le pain en Zola. Il faut que y boire Camille. Dans l'ongo. Voilà, merci Nayo. Message nous peut surtout dans votre barre c'est qu'on Nakati a émission Nabiso, Ba Vérité. L'anniversaire à toi, maman Nathalie Fiki, pour que du bonheur pour toi, maman Banibele, maman Malam, maman Moteur Malam. Moi, je suis capable de me à tout le bien. Tu veux, tu vois, même si tu as tout le monde là encore. Je suis couple, mon malam. Ah, maman Gisèle Tati, maman, ça c'est après Giclo Winner. Il y a Gisèle Tati, il y a Balé qui il y a presque Giclo Winner. Il y a presque Giclo Winner. Ah, ça a un problème. Il y a un problème, il y a maman version c'est original. Il y a version c'est au PC, il y a un symbole de pain dans la Bible. Ah oui. Et pour nous, on a 100 terrains.
pour la conversation, on a quoi de gros bisous à toi. Bénédicte Béral, international de prix chinois, petite sœur propre. Blonde de masse à la partie de maman, le pain, au cœur du bonheur. Elle n'y a pas mis qui n'a pas donc, Ibélé Zali. D'autres, il y a madame, toute la force tranquille dans beaucoup de choses. Il y a déjà des missions, il y a tout ça là. Donc, pas de distraction, quoi. C'est au Dieu du siècle, les retours, mais on manque tout, on manque les matériels. Tous les articles. Les matériels qui nous manquent. C'est-à-dire que si on va retourner, le matériel, c'est qu'on ne va pas dire que les mignons. L'ordinateur. Machine, ça, on appelle ça l'ordinateur. L'ordinateur. C'est machine. L'ordinateur. Les machines. Les caméramans. Tous les gars qui ont l'analyse concernant en gros le lieu comme les missions dans les réseaux sociaux, le meilleur ami, le meilleur pote, ma masse entre et les lots, surtout le bis jeté, et ça le coup là, toujours ça là, toujours bomba, toujours il y a aux autres réseaux sociaux concernant les lots, ma meilleure amie Karine Jaël, aussi qui est Néné à kilo, je te salue depuis na Dubaï. Les lots, mauvaise compréhension et tant que bango. Le monde Karine a réagi, Néné n'a pas réagi. Je sais pas. Avant notre entre Néné et ses amis. Pour moi, il faut que il a que meilleurs amis, les amis, il y a ceux qui ont déjà dans infinité, moi, vous avez un on dit comme ça infinité. Et donc, ils ont une affection, moi, ils ont un entre potes. Quand tu as sur la GLT, tu es belé, tu pas sur le douleur dans un an, tu as sur un moment quand ça va bon moment. Les réseaux sociaux, ils ont pas de batu. Les réseaux sociaux, ils ont des qui vont déco, ils ont des patata bana, ils ont des place de route. Ils ont montré de quoi on est ces âmes. Ils sont sur YouTube. Il y a un moment dans TikTok. Il y a des fans au baraka pour nous panza. Et puis il y a des fans au baraka pour nous appeler ça conseil. So les camboisés ils sont non boiti. Mais nous sommes quoi ça peut être ma bien senti. Mais quand on a pas connerie. Ngana ba vidéo maki amtakala vidéo na vidéo na alo ba pelo mo boiti. Est-ce que yango de ça là qui na ni na yinaye. Yango de ça là qui na finga yena lo bobi bon pourquoi? Et l'homme sous mon pour comment on peut banaliser ngo. Pour peut ça va accepter. Au cause zongela ina privé ya solo ça va délire. Qui ba côté nous tout na côté nous tout até aza mutu abida ke mutu oyo le wa lobby déjà que ça marche pas tout le monde appelle moi ça là va connaître même na direct tata moi na même nous ça là le pas c'est ça bien on besoin de beta ba bordira le mo pe muninga to bi ke muninga peta ebita pe sur pour là il y a de ça là bon pour tout ça ni to c'est qui ça ozo mona lenso na motema pe mutu aza na ona kata motema te quel que soit problème entre tous les familles, tous les libota, bien sûr, mon engagement de camarade, tout le monde de côté équipe pour bimba. Tu n'as pas si bon même sur monde, surtout là. Là par exemple, là on a gel parce que là baglo na Christelle baglo finira gel ba tu mal les gens de solaté. La table commenter le matin à live à Gloria, le matin à live à Christelle Kabia parce qu'elle a ennemi à Jaël. Nga binemi ya ennemi na comme ça ba camarade na ngate. Binemi na sangana na bangote. Pour nebi bango koleka muninga na ngati. Na protéger relation na quelque chose ma bien aïe na comme binemi n'indi coup non na comme c'est bon binemi na parce que pour baza ba binemi ya master na ala tout solo na biso na master ngoti mais na lata bangote pour le to ko bon ça to za bato zo mona mais na lata monta comme ça ba camarade na ngate na za na muninga ko to pe na za pe na bangote na ko kana ki camarade bon ba ennemi ya master no jamais ko ça ba binemi ata mkolo moko oui ngai amsu ba ngara ote ngai directement pe na limite dans ça l'assemblée te ça finga nini ya mabe nga finga ça pour la nini ya ti ya parce que pour ani c'est mon ami on a droit à côté de la camarade on tika ba finga été na supporter dans ça assemblée te ozomona na lepe na ça mais nebi qu'est-ce que ya za frère na téléphone na c'est nini ya kilo on défendre au hasard nga ozomona pour la yebi na kina Dubaï na kina tina ndako na ye ayamba nga so ya mukina zo za 100 kandazawa so ya muke la pressing za rasa à part ba 100 dirhams so pesa nga ba 200 dirhams so pesa nga mais so ya muke na zuna ndako nena ke tina résidence na ye à part ya muke na zo za $100 ça veut dire que c'est la famille ce côté na zali pe aka kozanga tina hotel aya zunga na hotel akena ngati na ndako c'est la famille bele ba kina biwa suka kana ba comme na ndako neta
biso koma tina ndako parce que abike ile omo eza na kati wana ana ta osala nga mabeti yo soto raison nyonso to wana to tala ba to mona pembeni so to kutana na réseaux sociaux c'est important ko liboto biso to salati c'est important ko la famille biso to fato to se familiarité to comme na niveau to suka na motema ba niveau mo ke to panzana parce que pour to se pesa mokili non to boite ke mabezali mais mabe wana biso mo to sonya ke mto sonya biso ngo maîtriser les kinyos. Silence est l'arme le plus fort que le camarade. Tout, il y a mon kill. Silence aux hommes. Pour te baisser à diable, c'est de baisser à diable inzelati. L'homme se met à couler au CP dans mon thé. C'est ça. Parce que vous avez mis ça. Oui. Donc, côté à la place de vous, c'est une place de Kenya. J'aime beaucoup ça séparation pour le moment. Vous avez une banalité, une futilité en fait. On dit que quand on a choqué Mimi à fin à Stéphane, je crois pas. Aux hommes, non, n'endimi n'a maté. N'endimi n'a pas si on a monté. Mais tant que ça, là, moi, il y a quelqu'un qui m'a fallu c'est une race pour attirer à battre sur accepter. Fallait s'excuser. Il y a limite ça peut être mon qui dérange que dans le bien qui je demande pardon. Pardon. Karine qui a s'excusé kaka a risqué la parole, elle n'a pas pu savoir qu'on a accepté. Pardon, ça le mot boya pour s'en libérer. Mais Nathalie image moi il y a Karine. Alors j'espère que le monde n'a pas géré notre réalisation avec alors oui nako j'ai justifié na osenga pardonner na sali le côté na fingi motuté na epi mabete pe pardon osenga ezati yemoko azo centre qui a sali le côté parce que ebi qui a sali qui on a blague tu vois quand na lo baki ke est-ce que ninga na no qui ne bonga ko boaka ale bite ki fingi Stéphane PD écoute-moi s'il te plaît qui est dans le sens que pour na kombo ndalobi et donc le quoi neti moi na yibongo ko ngomba kamona na ite alors par exemple là pas on fait dans les bongo boka enoki na zumon ya ina bilo msusu to nini avana karani ko le kabiso azaba to bayeba ni makasi zumon bayeba ni makasi ngapona kabona na mutu ona uti ni musika za facility depuis ça dans que le ngajeli to zonga na bo ngao makasi leti on comprend donc anzala bato yo ko wala te que le ngajeli to zonga boy zumon ele que la bato ben pas ba zendenga finga ote c'est ma sœur à moi tu vois maman na limbisa et puis ça la art OK mukimuba et mona ki ko senga pardon pas maman wana ye moko ça le baki yango pe na komba ko mona bo fini o tsana pe na réseaux sociaux o etkanga na culpabilité likolo ko yoka bato ndi basala kina ko matina point ona ko maki ndi finga na mama na ngai aza mutu no ya ba ke kande za mupa to ba ke kande za la diablete ya mo soseli kamna sakanda la avuna ko mo ni netine ngana sala ebele ba perdre mabala likwa ba kanda ba perdre bana likwa ba kapanda kanda ba perdre ko pa mo likwa ba kanda kanda lo mo ya ka pona détruire après qui na on a sima mo regretter na sima te ba to komi lelo mais si ça marche pas faut pas séparer ou à côté tout en non disque ba otambo si ça marche si ça marche pas oui ça séparer yo dibi que le Karina ni c'est total à nous cité tout d'abord au sein de ce cas de décision na ya bien là que décision na est-ce que c'était bon kabona te bozonga non tout ce cas siko bango bongo total tu n'as pas là tout temps comme bongo tata comme tout temps so ba lo ba ennemi ils en ont ma bête ils en ont et ba comme ennemi timba se retirer c'est parce que on dit les on comprendre les réseaux sociaux biso eko to bien mais quoi TikTok c'est pas pour ba valeur ba tout le comme qui ami à mutu kona so na beba na ona ko to sangana non na ko sa hypocrite et yani non c'est hypocrite na dazu linga fait linga ni ya tena linga non lingote pourquoi na ça l'assemblée ya bolinga mutu peut-être azo linga détruire vie ya baninga na ngai obe da sa finga nga pour toi tout ça na tana bino tout d'autres bino quand tu jaye na Karen c'est histoire ya amour pour gérer na Karen oza ofinga na avant ba ko sangana ko me ba meilleur ami ça veut dire que nini ya pena Karine tina pa nanga etalinga ti pena zona tanga ko na bino petit soki boko yokana boyokana soki boko beba na kolinga ba beba na te mais bozala mutu na makasa na kamna ye soki kamba Karine za ko lobate nini na nebe soki kamba Karine za te ko lobate parce que mutu na mutu azopesa ba exemple na ye na mutu azopesa ba idée na ye mutu azopesa mapo ya ye ozo concerné na makambo wana parce que les réseaux sociaux le long de comme boye et comme penza bien ti et comme boye na ba diable na ba kindoki moko boye ko dimate ban se do mo ke
na lelo lekela nga lekechu omona mwasta mobali kamba couple na bango boza kosambela na réseaux sociaux boza kosamba pona na akate la minute Ah oui. alingaki mobali na nga bakangaki ekuna kutu zemi wana babotaki basalaki boye ndenge eza boye mwana osomona ke ba démon o azaka ba gem ba nakina Ba de tinga fait na kota makambo bango te. Na kota te parce que mutu na mzaza bolamu na ye. Mutu mzaza bolamu ne mutu mzaza mabene mzaza makambo na ye parce que celui ba kampo to loba parce que ba mona leti ngai na linga apuchu na linga kaoti. atandambo Apuchu. Na linga kaoti. Ko se plater lo kwa nini ao sekisa yo abengi o soi disant mama leki so yaya leki boyeba ni ba famille moko bolinga na binote. C'est pas la maman moi non oyo les gars parce que ba sepeli sur pour bana mo kaka mania uzana nini yango bien lobi na yo de un d'abord na loba na yo vidéo ba to chesi ko pa réalisateur na ngai ozolo ba ke ngai leke tuna zina elio nan ke mama na ngai na zakanya ete na poto na mona na ete aboya na poto non ngaki na poto ngamo ko sa famille sans de ko sa relation ngamo leke chu pe na kuma kuna mtasomela nga billet c'était ma grande ça c'est exactement ma mère a couru tout na nga pas femme mariée pas niveau na yote pas niveau ya salité le quoi sola moi si le quoi yote yo apuchu kango lelo après ça des singoye na data na stina tia toujours pas na mo bimba o chibona minati baza mona star c'est normal to ba te baza na ba réputation ya mabe lokola yote kango ngata on a commis pour tout j'ai mes vidéos na ko justifier te pour na temps ko justifier na tout ça usa ça cité usa lenga moi cité o basi baza kana be lengi wana yo sangiango na zangina ba leki nanga ka elio sekenda na vanda pa mama nanga na Bruxelles na zoom ne ko vanda pa ndeko na mobali Lionel Kambi na za na fikile ba hotel nanga na vanda ba history ya Gisela Zoela ngai poto nyos na kuta na famille nanga wale na posa na poster bozaka ba génération boba age moko ba age moko ya mama na ote yo bota age moko yo apuchu yo wa mkola mama na ngati ngati oka mabele mbo muna kama yo kana ebisa yo 2 minutes oyo yebisa ba yela que information bazo photo ba pesa yo au poster chez moi ça veut dire que biso démarche za nango notre mokonzi ndaza mwana kari oyo sundoli biso nzimi na kitelesi na ye aza mwana oyo sumbaka na komi na kino hôpital la Croix Rouge yo ka soyez ko kosa mama na miniature na kubanga yo mwasa solo yo parce que ba leke tuna ko lenga yo kina mona apucha solo ba ke mama leke tuna ko na miniature je m'en fous aza mama star apucha aza ayebana bo miniature eboma ye ko sala na miniature eboma ka ba to ba yeli message ya Bruxelles kaza na Bruxelles ba peso pe ba identité ba so ma munyo aye tali ta sekaka mais ba so ka yo meki je ko ta na poto yo penande beta ça veut dire que so na poto akobeta yo bien te masanga fu yo bien te yo monyem ta jende yo monyem mano o régla ka champagne o sumba ka gato yo meka azaka na Bruxelles ba ye biso akobeta yo fi o comprendre te yesa muta ba legi ba le yo boya na famille na ba boya ngata boya zate moi j'ai mes photos j'ai mes vidéos avec mes sœurs et ma maman garçon félicité na famille na ko poster na ngai ti buna se pensa yo te yo fa yo atanga na ba boya nga bongo yo fa ibanzima yo mama kufa na tension bima na tata na yo mama ba kudenda zo lela pona mwana na yo Enoch Mokonzi bazo lela tisikoyo mwana oyo moko bota pa komi télé soko moloba na sema sa ya ozo sema sa ya kifioto bongo mwana zani azana na puissance mwana azana na puissance azana makila c'est que makila na héréditaire et uti ba tata na ye uti pa mama na ye lokwa yo et ça na mwana ça qui mon explosion nyama au fait ça fait l'infection yo nakati yote eloko elekina Clarmine moi sinon Clarmine c'est un niveau tellement mon oncle position infection quoi ko fibe pesi ninga mo sina vagin infection yo ndo sala balo yingo sala awo moni ngana eso to komi made nzinya kero ato mo live no mono ka lisoko na mono ka mkinza ato fin ozaka vrai lisoko to na black tea tout est bien ma chérie tala omo yo tala sakana ba popo na TikTok lelo osala ki mukala na mutu to sauf rien taka ko tuna mona ko faible za mboko pa lo swaka te tous les mutu to fingo comme c'est master na tiko nga fait membe ko arriver neni tous les mutu so yo finga ye na miso ba camarade ko ba ya nani ba fi mo
toro yuma maganga kana TV net kaka yaki mais nzoka ndi vren bendre si na kinumba bazwa te parce que ndumba bimana joki na talent ti bazwa ndi bele petit de zipa na sexe non lokoto nous tatina be Paul loka ba peti ok mabongo de ndate non zwa ma chérie yesa batoki na simba kisi pour éclairer mais éclairage ne zwa ti ngayo ko nyoko la cerveau na ngate ni ale ketuni o tortira bisote o tortira bisote pour nanga propriété na comme ça propre dans les réseaux sociaux ça ngas avec madame Bouta Force tranquille comme na personne ma campo comme propre dans les réseaux sociaux on a fait naturel awate e ba choko yo e ba make e ba linza ko e ba sous e ba sil e ba perruque yo e ba ko lata na mondo les réseaux sociaux c'est ngana comme ça propre to bossa naka ngana créative na oti ngai na bina muna idole no ya propre dans les réseaux sociaux moi fait madame Bouta Force tranquille mboka fille avant-garde. On a les passés solo, les passés mabé, les passés kele. Maman biso na banzana ba passe batka ko wanga na bisote. Ngata na mona simba cheta 4 abat no lingi mwana nga c'est mon fils no beta ndoko asime parce que na boti. Il passe à 9 mois. Nous avons monté ma boy. Poto ok na ko concurrence na nani. Osala neti ni na poto. To yum do simba fongo na poto kanga poto kenda to kenda ngo me ndenge na oti ma beti parce que ça qui ma chère oser le côté la c'est yo to banga. Maman no binga waza leki na waza génération mama mukolo ni ama sale fini yo waza obanga minyatina yo ato etale ayo obanga ni abi ke mwana mta yakota na ngaku kucha mama biso chana yo yeje mafuka so etibilenga mama waza awa nako chena minati yo so obanga na kobanga yo mwasi mabenga na kobanga yo nyama sola mwasi nyama bêtise ngana kobanga yo ngana chingona kobanga yo na fingi yo lisusu sale fille sola mwasi moza zanga mbuma ngai va ko répondre nga donne-moi ma perruque mona ba ko ba kombo na ngana munoko no lo nga poso ko poso li soko likaku poli mal éduqué moi na bi la keli mabe na vie pour niveau yo lala mana ko so ko lala mabongo ti niveau ba do bona mondo nga ko do ba me bongo te mabe ko makele ko ba yo simba nyo na mabo parce que to zo azati yo ko so intimidé ba nga ba fonga mbango ta kombo na yela nga perruque na nga défaut na simba loko no ti avant on fait la mbango ta comme on a fait madame Bouta Force tranquille mboka nga na vandi afia mulefi ya zanga libu plat yela nga perruque na nga puchu bosa munena zanga formé wana forme ba mama mibimba bangso banyama oza mbongo beke sa minu ma bema ko sekati vilaine ko ta minu bomaka non let's also exemple des photos wa sa biso yo na mwana we loko mo mwana yo bota yo go fingi na sentiment ba moni excès ko finga ba to kombo lelo mwana moni dossier o na loba merci na nzamba ya matama ya matama ovandela mama wana nzambe wa sepisa biso na banzembo en plus population oyo mama bometalaka biso obo sepelaka na makambo ya salaka afinga serviteur de Dieu oyo netalinga te na bouleversango afinga serviteur de Dieu mama tama o nzembo ne edifiaka bato mais population bino boyoka pe boseka basala nzambe bakozala baerreur bazala makambo lelo le juger point manzambe ya mama nde mutalakisi mwana na yo a telesi ya bimi lelo yo watili kamwe kosila esilite ezali tobango tolai tolamu kofinga yo mo mwana otelesi obalola bi mwana otelesi abota mwana kwa rouge na komina kina yebi yango te obota mwana telesi oza na sema oza na mafuta mabe ye moko lele yo sanga zemi yo zemi ninga zemi matoi oyo koma esthétique na ngai so za na tika na ngo bongo pesa bongo pa ya ngo fingo fela no bakata kango yo mono lukanga na rodeo yo salfi na koka te na o mono kele na koma be oya kolanda ngala landa biso to za na yo ta mwasi mabe yo biso to fuli yo nyama idiot yo aso sanda nyango yo attention bonga zero pivete yo prière mama Tamara sali yo makambo o ze baby oyo koyela yo koyeba sepela vana ba mama Congo wana mama Congo ça y est non Makongo je t'apprécie beaucoup même tes analyses ola kisi ki oza mutu ya parti pris oza mutu ba analyste oza complexé yo Makongo yo ndenge ni dossier za na kati ya réseaux sociaux sur ya nyonso sur parti pris to lo ba nyonso lokolo komana puchu ba camarade de sopi yo yo za mutu analyste ko ma ami ya mutu te akoza la connaissance makoza ami ya mutu te mais makambo ya puchu leki a osali analyste oza slash mama Congo oza lâche excusez nga mais je t'apprécie ma yelo to mona mama Congo ma yelo no ma yelete excusez moi no ma yelete mama Congo
ndenge nini mutu asalaka ba analyse na réseaux sociaux ya mutu moko boya kizengi na réseaux sociaux oyo awangani mwana ya telesi mais mama ko mosaba analyse makasi tosepelaka na yo tolingaka yo okangi munoko na yo mpona kobanga komi na famille na amina mutu wana oyo po ozongisaki na makambo mama ko moza lâche komeka kosala analyse ya fachi te ya ma Denis te mpona mozo finga ma Denis komeka kofinga mama présidence na biso ya mboka te na ba analyse ya bidon na makambo eza awa oyo ozomona important pour ça ela nanu mwana mwasi wana anti ba reconnaître mwana na ye osala analyse olobi mais na sepe na tribunal na oluka tribunal oyo asalaki analyse azozongisa puchu na nsima azoyebisa ke mwana no pesa ba age pesa ba détail owanga na mwana te makila na yo ce sont des sons de ces entres les sons de ces entres ya yo eza ya yo bawanga na mwana eza mwana na yo okosi eloko naza dessus na yo mama Congo nga lekecho na muna bilo solo baka ndeti utaka poto ayaka buna muna ngati na lobelo siko j'apprécie beaucoup tes analyses oloba makambo mais obeti bidon nini mutakomi mera bino koloba makambo te quand tu analyste afinga munoko loba besa afinga se marti si bagati ta niveau ko se marti ta munoko ningo se marti o kama mana le loko lo wa fi obeso bo complexe na bité mais en complexe na bino simbisa e complexité eza na ngo ko complexe na bango ba complexe na ye yango simbisa complexe na bino nga simba kiso ko lo wa bino ya mutako dirige bino te bino mona ke loko o mukinza kusuna dal yo finga bandumba mubalo journal na Lubumbashi uba tange kombwa ta woto baza baba vina bako beto ba mosi na kanele ko beto le ko la bali na yo kinola na Lubumbashi bali ne o lala kina ye na bala na Lubumbashi ve na olala kina ye to yo makambo olala kina ye a piso longwa na susu alala susu na nyango na bosa ni susu na bandumba mo na mo bali mo ko ba beta na Cabo Sport joueur wana ex no wana azaka ex ya petit na nga moko boya pembe na otanga ko de dossier yaki ndeza na abujo azaka zemi moko wana zemi ne compliqué ba kat ndeza na robota kate ba o wala zana bana ndeza c'est bon ça ba pisa vérité yo wanga so ba kata ko ba tloka kata nzoto te ozaka zeba kata ko na tombola sa libumbo tala ba kata ka za ngola zemi ya kijora na kabushkor na tanga communauté azaka ex na alongola ba zemi na ye e compliqué ala badana mi bale bele si bele lelo asali zemi botakate yuso bakelo mama soka bana masundola bana te bongo yo bana oyo adiego asundola lash bosh sal yo lingo esa gel ke aussi na nga mamonga na gel ngo bomonga ngo bokela nga mbasa sa pungiti yo luka ngitsa mutu nga ngam dagoli ngata so la kamata ta biso akatie mama biso alala na lusambo la mukana lusambo tata nga za katie ele tanga ko tata nga katie likona ngo soda yo mona nga banga hayo yo ndo tala nga bona nga spiritual to go lianga moko mandeti yo zaka ndoki mutu tu alwa kuna ninga normal yo lukina ninga butu oto eba to tala eno nga ena ba sorcière nesa ma biso fio lenga na yeba kaya l'époque na normal na ona ko mona le ko ma des personnes différentes mo pesa nga somo mais ko na ndenge na nga mongala ke jesu mbuza mabe akila baloni pe moi liboso ya famille ya baleke belé simba li continue na telenia étoile yo eza yo tkala ozanga na ngote ma chérie ora na étoile ti ozana envieuse complexe de ça là comme un niveau zali mais il va le connaître on est l'autre na chine na 2 5 na 3 lunettes avant de répondre nga madame Boutina avant na des fortes remets ma perruque il faut penser nga perruque nga et il faut comme à Vietnam à l'époque là ba perruque la joka belo bon j'allais aux finga le j'allais avant na ma campagne yo ya bo na moi makaso ata jogging ke luka Jael na ngai na memi yo koli na nga ngulu na nga to kenda pama sana nga Jael show pesho perruque j'ai ça payé que peut ça ouais biso data na yo payé parce que dit massa tout quand to full comme ma propre pour la sanité à l'époque on va pas sanité au comité yo la table mais lamba ne zo roti ngado ko ça défi to beta na no forme toujours to lata on a dit kaki on a que pot non ça mo ki na poto ni ça mo ki lite yo finga ba to lenge point yo ngako ko finga ba makambo eza lelo point yo tsa ba point ba via ba pour eza nani yo na to dae tout est vanité yo ko tan faire ngano kilo la moto to njela mo roti yo sebesa mokimenga ngana sepesa nzambi nzambe ndamu adamo kelina nyoso nakola pele la mukina ngati parce que blo mukina kina ba vanita mukina na kina ngwapo bo moyi ngana so ngwapo so na bina gagner mokili bongo lola sito no nzambe watanga place ni noko ta fait po yo na bona que les bien no yomono en faire maki wele no yomono en faire o lemboli trop en faire osali via ya vagabondage ya mandela mabe mezwati nga va répondre nga madame on a vendu avec madame tu fais tranquille mboka yo fais ça na perruque nanga
Il y a un période qui n'a pas de na défendre na fongola il y a un bala clarmine et sanga si na niveau moninga mo c'est infection na misapio na lolem to mo ça va criminel moi ça va criminel fia ça via des autres ma bébé bandoki yo kaza ma bébé ko s'échapper na réseaux sociaux ko ça va ta TikTok ba bio lelo c'est le côté qui da veni soko ngaba lobi yango ma bébé na tolo veni soko merci na kosenga na réseaux sociaux mo tosenga na caméraman na biso achi la biso image et tozonga juste après Nzambe. Nasa tatu. Sasa obeba. Ngakuna na pembe ti. Mais Fabrice a battu le basi ya pembe. Na, Fabrice. Ayo senga bon. Yesu molandi na bilobalo na ye. Abi olinga basi ya Mwana pembe. teka za bilobalo. Abi olinga basi ya pembe. Yena mongol. Baguna oyo eza basi ya pembe. Yena mongol na ye wana. Soit fan de l'homme matin baza bilorbiche. Pio pio. Comment on va pio pio. Qui ça va pomper là? T'as le on sous-fait ça sous. T'as on a quatre ça qui. Tu comprends pas quoi ni? Obé la pema. Obé la pema basa la rapport sexuel. Ça ça qui est problème. Ça là on est trop té. Je vois. image la fille ouais journaliste est-ce que je sais pas ils a buzz ou déplique na je sais pas comment on peut gérer en gros est-ce que la fille Nathalie est attention à la fille Fivette Jérémy donc quoi la fille a qui quoi combat piège en plus au ça la live tu sais que bien déplique au yaza mutalo bakana vérité na makambo est-ce que la live ou bien la vidéo il y a live vidéo c'est qu'il y a tenu de ma page c'est qu'il y a tenu de ma page il y a live je crois pas vidéo il y a live vous avez l'air bangando bien depuis mon téléphone les vidéos à ça là tout le monde depuis pas habiter comme ça vidéo pas dire quoi émission de côté miroir ouais moi depuis que yo zo iloko azo na habiter bino a chroniquer dans ce pour linka bobima et c'est ngara fubu ça ba bilo mo boye na habiter il na chamba miseo lukani pas doit ba peke bima na yo comment na chamba musicien yo zo lukani bino bon la relation moté oza kina ya yo moko relation personnelle ou esunga yo pour misio ala la nika yo tiki on a parce que nous ta considérer autant ça yo loté mais blo ngo créer on a pour nini bozala kana bezo kombo na bino eloba yo mo lo lukia chéri pense makambu kama makambo ba fille tout devant ça tout kutana na bango meta vidéo plutôt ça là ti na pe na temps ça vidéo avec la papier avec na veine et bon on s'en rappelle vidéo te bien de pour les baby qui na zala na ina ko bio ça ni vidéo te so cette vidéo c'est baby qui na moto peut-être na ole kana na imaginer na téléphone tant que baby qui na zala na c'est mon papa j'ai pas tant ça des vidéos yo ta na depuis tout le temps est-ce que beaucoup ça le ça est-ce que ça obligé pour depuis que ça yeba ki makambo zo le kake anga ça na moto pour d'abord est-ce que beta ba bordir ce qui va filmer ça moninga mongol bongo yo ki en bien toi ça lui semble on va tirer à l'une yo qui va finir mongol pas caméra meilleur ami les inséparables les inséparables pourquoi les filles vous faites ça parce que ça yo lo ça les zaka yo ça les zaka bon le cas c'est ça on est et moi si je comprends bien Vivette ouais ils a tout ceux qui besoin qui n'a déplique tout bâti il y a tout ni ya zo lo baké Fabus a lobby yo linga basa mundu te ka basa ça y est relation il y a déplique na yo ba so ba mise bazaka na choix ils sont dans choix mais la question on a un asthme mais la question même asthme o te kiso nde o te kisa ya nini boye nge muta pema o te zo pomper kisi boye ndeni yo muta pema olinga nzoto boye ndeni et bozana mino baso ndona ba piderti ya ba mise ba respectable yo mo ke bino bo bebisi la biso misala na biso bozo inisa biso pa musicien la grâce na bito bi mandemo na bino c'est un ami c'est un frère à moi que j'aime beaucoup si Fabregas aussi
lelo vidéo wana gère vidéo wana oyo sali je sais pas batinda ki oyo ko kabula bango et pas musicien songolo parala to yo sali nuka kizu wana yo to bobeba ina depuis pour ko emile au sala yango so sala on pona succès mais succès on pose wa te biso makolo to kangi biso le bakolo ba mama ba papa biso ye pour te fungula la ba makolo pose wa makolo tu peux pas faire ça mais monsieur va ça ba projet na ba on a une silité pour que pas réaliser mon makolo yo que CP yo ça bloque wana peut-être je sais pas. Pour depuis que ça mon qui vidéo les à cause de loco on dit que attirer attention t'as depuis quand elle a de loco a vidéo oye bati ka vidéo to bana na mbene surtout tonga pe maman biso ya famille na biso mais ya cachette mais loco na loba fabrication za réaliser ya sur ya nini ko il y a des plugs pour la vidéo moni c'est un ami bobongo c'est ngana tuna ki bino boko yo kana poza pa bato bobe bana za ba émission nanga ya mbaka des plugs na ya bi fabrication et lorsque vous avez banni sous parce que le projet c'est les inséparables. Ça veut dire que loba bon en fait les régions lingi ko loba mais c'est que sur le mairie mutatumbo langate na bele li solo mobe awa na senga bana beto li solo mais kaka ko mina masanga loba pona yebi mutu nanga kaso alanga beta ba bodi ena ngo alangwe na yi mais na yebi c'est comme na ba ngomoli comme na loba so kana mo a vandi nie poza normal so ko me ko beta loko na lobi loko na sa kuti okozwanga ma loko mbeleke kitoko loko ango o sepela ki penza li kambango ça sepela ki na milandete comme kaso meloko yeba kasiti na ko zoki sayo o se devait dans zoki on y a ni on a que tu go biloba loba non moi non eso depuis yebi na be depuis ce qu'on a fait ni fabricat nazo yebate sko mon mais ça bongo ezala te finga mosa muninga mongol je crois pas il faut que ça vienne mon ça vienne moi est-ce que moi si ya moi si ni anda est-ce que moi si anda je crois pas so ibe likam so be jina pe mais so pe nani kitoko belle fille mais ezaka mabe peut-être mais na depuis ka ko bala ota ko la ya matia versa ah d'association na yete aka depuis ka no mami aba yo betila ayo osakana biso ba ba reso mise ba éviter biso lelo pona mondo o me relation mo mise bozala pena libala mais pona mondo acha obloka waziko a éviter pour éviter que ba mo bitu na so bati mais na msala ni même na logique na bomba ka relation na ngai mais bino ba mystique bokum ba mo ndenge o se loka bongo po ani ntayebi peta beta maso bo so a déconnecter lo mususu wa baba mo no fala ko na chambre de pli que pas non ça lobela ni leki e bono bazaba ni on côté ku ngapele mo na bona ba dani bilo le leki mbuka pa liko loba tout karine pa leki si ça peut arriver mais monta yo kati sala ka mabe biso to kenena bo c'est équipe nationale bon Dieu c'était ça bien mis ça pour nous avoir un amour vrai to lingalaka même si l'ocarina ni bazo so ba na ba na amour vrai mais to préférer ko to na point ba pour ba promesse à la tête pour baza ba ko yo kana ba ngo kaka mais yo go ça la déplique bongoté c'est que ça na ba projet comme conseil mes frères éviter d'abord ces filles parce que on a fait on a point pour ça ni ce genre de filles pas avec Fab Gat ka yebisa ngo linga basi ya pembe c'est que déjà linga basa mundu te ka ya pembe c'est que payé déjà ko loba musu pas Fabrice c'est ça na o ebele Fabrice a lobela ka ye abomba rapport ça ba preuve on a ça depuis chantage depuis encore même poto on ba les gars de faire vie ni qu'on a besoin de na papa ils m'ont dit que se comporter le quoi bien arrêtez mais vous êtes partout aux ans vous ça peut être boto avec des fio tout quoi ba no to ba bon ça mettre ba pe ki se bango ah bon ça na suki atewa da ba sisa pomba na ngai pomba je sais que je vers la fin il y a histoire absolument trop là on se samedi tout le belation bien analyse tout le blanc bien parce que musala au moins ça qui de côté moi je m'en fous etalingate etika otalangate na mampo yo apu chuzoloba sala omoni soko cha famille na cha famille na famille ba star ilo ko shocking exactement shock no mwana zaka azaka ya disambo la zaka bina aningisa matako na lubuka siko chama kolote ko chama kolote basa ba jo bazoloko moi ça nani on en plus après affection moi si na yona zaka tata moko mosa yaya ya pe likona nga yeba kite mutanali naye abano lana ba jouer kala mato kazola tan jouer mota avant na mbitu a te confirmer so alingi ka yo vie baby
alalika na yo vie baby alalika na yo vie baby alalika na vie baby parce que on a yebika la rati na fait même yebika tu dors pas ma chère oh là là on a un problème à rolala parce que nous avons yebi ero ngakuba da porte bele basala sabale vana linga bongo to badembela masa nga kari pour comme kari ndi batanga batala bango na yo mugu avu comme non lelo ozolo bana mukala kari na tinda na pesa musala ola mingi na ndako na tongo bo vande muninga mosi pona ko adorer za musala histoire va changer ngo kana lobela yo changer histoire et changea gâté papa wemba nga periki na ngana va ko répondre nga histoire changea gâté la ngana gete ma 12 pouces et pour serana le ou mais ça fait longtemps ebimisa wenge mugombo na ngai en passant le 7 juin bagolo ba gladiateur tout boso ba bien na bino on pas peur de faire école donc il y a une des salines à daser bikaki depuis qu'il événement moni ba boso on a Belgique na toza la wana tout annonce pourtant mabili pera la annonce pourtant moko komate apate ko ya te obi tu dis ah ouais to lobelango a chepe na octobre to lobelango to sola na din manzaka je dis nyan ça za on a bien bino boso ba bien na bino bo se pe la Belgique wana donc ma bezali c'était ça pina que ma bezali c'était un fait zato belle tu na belle poignée stressé tu non stressé te belle Belgique hein c'est quoi Belgique c'est lengue na garde midi wana ah pas que na moto garde midi na taquet ça déjà mois prochain déjà papa toi na Bruxelles wana inchallah européen ça toujours merci na bato tout bolinga qui répondre à des questions merci na Gisèle et Tati maman versa c'est monté ma prince Jiko winner avant moi Paris moi avant moi pour voyager to que dans tout na Lubumbashi to zala wana c'est bien avec mon niveau na bobo bokechu bobo bokechu ça va bien na kata bishi wana puis c'est mon vieux Patrick Baraka au potable Rivonia Club, je te salue mon vieux, je te salue. Il y a un vieux na penza na kata lubuso et Lubumbashi. Je côté na Patrick Baraka, c'est que il y a rien à dire, c'est du maïs. Merci à toi Fête Mayamba pour latte. Eh poto yo eh. Avant répondre na photo comment on peut libumu plat hein. Pour ngapena mama ba mi ba. Sarai moyo moko oh mama ba na misato. Fonga bana banga fo komana ozana na libuka lo pan obotuna ba ma passe obotuna ba mi santu pour la mère de 3 enfants ma passe ko ngai ya periki na ngai de periki na nga ouais periki na nga a passant je vous dis que vous en a posé la roma qui tourne le kolanga ma foot déjà gamme na promotion na $100 Batino mafuta après la vie mama kakaboy les 7 kakaboy les 7 kakaboy les 7 kakaboy les 7 ah péré pour la yo oh yo bye c'est ça rapide moi Congo Liziba TV pour plus d'actualités